basali ya nzambe bazosala bakomisi yango lokola série bakomi kosala ba série ya ba émission. Donc j'étais surpris dans ce sens-là. Maintenant nakoka pe ko yate na moment bango bazo se satisfaire bazosala ba série na bango ya ba émission na fallait na tika bango baloba o nyonso bakoka koloba et après ndena ya ko répondre na sima. Dans la minute wana na salela ki femme sage na saleli ki femme sage. Papa na biso Guy Mario akufi ngai naza mosali ya nzambe te non, mais pardon na ngai nazosenga parce que nalobaki nazongi mokili, donc juste quand na parti wana. Pourquoi nazwaki makasi ya kokende le même jour wana na ndako ya papa na biso Guy Mario? C'était parce que Nzambe a continué à confirmer le même jour wana na ba message. Message à liboso zala ki tant on a ebisi papa et qui à l'axi image ya mi balé tant to silisi émission to bimi nazokota na mutuka mbala moko nde comme ça na téléphone a bandé ko tala soki na ba Facebook na ye aye komona publication ya papa na biso Guy Mario balakisi akufi. Et ça là nga ekutu vertige. il faut na sa checking lelo. Mbisa okaka na sombite, makaya na sombite, mbisa mai na sombite na ebitende no. Yo yebite ke simple comme la Canada. Ah bon? Loban na Noaïda. Et pas maman Espérance vous Ndofi kuna nya sejali. Attends, je demande. Bienvenue chez Espérance Ndofi. Épicerie mondiale et café. Maison Espérance Ndofi, Congo na kati ya Canada. Olingi kolamba na loboko ya ba femme africaine, yaka nyoso ezali. Bankulu, crevette, makenena, wangila, mbika, ndakala, kuanga ya pene. Pona bo pikili kibwanzoto, makasu, ngadiadia pekimbi olongo. Nous sommes au 89 boulevard Saint-Raymond, Gatineau, Québec, au Canada. Olambi, Topesio. Aïda, oui, because intéressant. Posant la Kinshasa, moi, ma camélika na Canada. Nga soki nazala mega, nakoma gachika Aïda, ya comme la moko. Bonsoir, c'est Brown Cosmétique. Naikola Sabino va produire na biso auto sailaka, ongam kopia na sailaka. Oyo eza oil, elongi, oyo eza oil ya nzoto, oyo eza ba patch oyo kokola yango ekotia couleur uniforme partout.
tozana ba crème oyo etretaka batache ya maboko, ba acné, ba bouton, tozana ngo traité lèvres na yo ekoma rose, tozana ba savon, tozana ba lotion, donc vous contactez puis sur WhatsApp. Voilà, heureusement nous avons des lumières qui peuvent renforcer les choses. Avant de commencer, nous allons demander à l'Assemblée de se tenir debout pour la prière. Et nous allons demander à un serviteur. Celui qui nous a fait encore celui qui nous garde, celui qui nous tient toujours compte dans tous les jours. Disons-lui simple merci Seigneur pour avoir permis que nous puissions se réunir en ce lieu afin de partager par rapport à ce programme qui nous a été confié. Disons à Dieu merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta fidélité. Oui, au nom de Jésus. Dans la version que nous invitons à merci. Ton assistance qui ne cesse de se manifester au cœur de nous. Nous sommes là, Seigneur, pour faire la gloire à nous. Car les mots qui nous donnent aussi tous les noms, les mots qui nous ont permis, Seigneur, de pouvoir s'élever encore en forme ainsi. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour et ta fidélité. C'est ainsi que nous soumettons ces assises entre tes mains. Et ton esprit, Seigneur, nous prend le contrôle de toutes choses. Et ton esprit nous anime par les sentiments. Remplis de l'amour, de ta fidélité et de la joie de ta fidélité. Que cela soit pour ta seule gloire. C'est pourquoi, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous ne permettons pas qu'aucun esprit malin ne puisse se manifester au milieu de nous. Pour que, Seigneur, tout ce que nous faisons soit pour ta seule gloire. Que toute contradiction soit loin de nous. Que toute mouvance satanique, Seigneur, soit loin de nous. Que toute inspiration du malin qui ne provient pas de ta volonté, Seigneur, soit loin de nous. Et que cet endroit soit clôturé par la gloire de ton sang, Seigneur de Dieu, pour que cela serve de ta gloire. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons ouvert cette séance par les noms puissants de Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen. Amen. Merci beaucoup. Si vous pouvez un peu attendre pour polémique qui est autour de la déclaration de la prophète, la déclaration de la foi qu'elle a eu à faire lors de la période de la maladie de notre évêque, pasteur Mario. Alors, c'est un débat que tout le monde est au courant, qui sait comment ça s'est dit, comment ça se parle sur les réseaux sociaux. En tant que servant de l'Éternel, conduit par l'Esprit de Dieu, il n'a pas voulu réagir directement. Il a prévu organiser un moment qui sera face aux médias pour leur expliquer, pas pour se justifier, mais pour enlever l'équivoque, pour enlever la confusion qui est en train de déranger la plupart d'entre nous. Donc, c'est pourquoi nous nous réunissons en ces lieux. Nous vous demanderons d'être ordonnés, disciplinés dans les questions. Et avant qu'on passe au jeu de questions-réponses, nous allons d'abord laisser le micro à un servant de Dieu qui va nous présenter toute l'équipe qui l'accompagne et pour un mot, parce que ce qu'elle dira et ce qui fera aspect tous à la question pour répondre. Voilà. Mais elle a quand même le droit à une parole. Voilà, une parole. Et la présentation des hommes de Dieu que l'on va accompagner. Après, discours de Tanga, la média Dieu se peut nous avoir. Je me présente d'abord avant de commencer. On a bandeko peut-être je suis la prophétesse Jeannette. Oyowapi lelo na ndimi pe na lobi kengonga ekoki pour que na telema na loba par rapport à ma camion sur l'équipe. Mais avant de commencer, vous allez voir que vous allez constater qu'il y a un salle na gauche et na droite tangai où wapi na ko meka ko présenter na lobango avant que tout banda na gauche na na berger Samuel et puis na prophète Michel et puis na droite tangai
ouvert, et puis prophète espoir. Donc voilà, nde oyo wapi tosangani na bango na kati na esika oyo mpona komeka mpe korépondre na baquestion na bino oyo bokoyeba na kopose biso. Merci. Nous allons présenter les médias pour les Awa, Congo et chaque presse. Mais il y a ordre autre au pays à la question. Nous avons Kapach TV, nous avons Aïcha au Congo, nous avons Eki Mumba, son premier TV, nous avons Super Promo plus 233, Yves et Anne, nous avons Top Media, Tadi Ngarapa, nous avons Alain Nele, MTV Nouvelle Tendance, nous avons Africa Elengi, CNTV et Chebiso TV. Ce sont les 9 médias que nous avons ici à pour un petit peu. Donc, nous allons donner des questions par rapport à ordre au Titanic. Dès qu'elle finit, nous allons commencer. Il y a aussi exemple de TV qu'on vient de nous flasher. Je pense qu'il va déjà, dixième média. Alors, pour vous poser la question, selon ordre chaque média aura au moins pour un premier tour 2 questions au moins. Et nous verrons s'il y aura possibilité de donner un deuxième tour, 2 autres questions, et par là nous allons arrêter. Alors, nous vous demandons d'être, j'essaie déjà d'être discipliné, mais nous vous demandons encore que ça se fasse dans la discipline parce que c'est pour le Seigneur qu'on est là. Nous sommes devant les serviteurs de Dieu, nous devons quand même respecter les statuts de serviteurs de Dieu. Tu poses la question correctement, tu la poses très bien et tu attends la réponse. Pas de discussion, juste question-réponse. Alors, avant tous les cas, la question-réponse, tu vous aller sous et pas à maman, à Salamouane. Merci. Nakozala social mpona koloba ke ntina na ngai ya koloba lelo liboso ya média ya famille dans le Seigneur nde nabengaka biso nyonso oyo toza partout na monde entier ezali naye kose justifie te bref eza kaka koéclaircir toye juste koéclaircir na makambo oyo elekaki moto na moto aza na ndenge na ye ya comprendre makambo mais moto oyo azali mieux placé ya koexpliquer likambo yango ndenge ezalaki ndenge elekaki ndenge elobamaki ndenge esalamaki na bapense nango ezali ngai oyo moto nalobaki yango. Donc je suis là aujourd'hui mpona koyeba koéclaircir likambo yango elongo na basali ya Nzambe. Et puis il y a moboko ya motuya ezali que la Bible nous dit l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Donc il y a motuya ezali après tout ça na début na fin ya makambo nyonso ezali basé na pardon. Merci, que Dieu vous bénisse. Ya nini? Vraiment, merci beaucoup, mamie.
Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Na sepeli na question makasi. Na évité ba question ndenge bandeli pona ngai. Non na yoki ba question ba mususu te. Mais question oyo pona nga est la meilleure question. Il y a conférence de presse. Parce que déjà tant on a bandé koya pour na ko répondre, c'est vrai que moi kobanga ezali moi frousse ndetolobaka nazoye bate ezala ndenge ni mais tant maman poser nga question na esekisinga donc elongoli ngai moi kobanga tout et tout onazalaki nango epesi ngai esengo donc alatisi ngai casque ya kochanga na kimia donc alatisi ngai casque ya kopesa ngai siko makasi ya korépondre na baquestion oyo ekoya na nsima. Donc, question à répondre à ma soeur Aïcha Okoko. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Et na bande konyo so bazolanda biso. Question à répondre bango ezake. Excusez-moi. Ah, question oza bien. OK. Na sombité. Na sombité na sens wana. Na sombité. Mais maman nyonso azalaka na cycliste na ye azalaka na kola na ye. Réponse tanga ya wana. Bon, na sombi te parce que na koki osomba te. Donc déjà tellement que na guta nzambe et nazomona telo onine ko ozongisanga na sima. La Bible nous dit rien ne peut nous séparer dans l'amour de Dieu. Donc même ni maloba na ngai o na bimise na monoko na ngai ko kabolanga na nzambe te. Donc, na sombité, pe na kosombate, pe na rotika la pe ko luka ko yeba pe pri na ngote. Donc, menandenge ya ba maman na zakalango. Merci beaucoup. Ok, question ami balé, wana ezali single nangai na sala ngo depuis. Alors, le coup la temps mingi comment repérer ça mana makambo prière, kulukanzambe ainsi de suite et ça là que bébé sanga ba voix makasi. Alors pour na boyemba kokota studio et comme elle a un problème. So na lobi que mikolo ana il faut na se concentrer na lukana yemba na obonde la malamu. Mais au monde arabe que non tant au bandoluka obonde la malamu wana bandino na se mettant au Saint-Esprit molimo ya kabumata et bande occuper le sous-souté koloba que yembale et memio mbala moko na ba dimension tout et puis voix échanger. Donc de temps en temps voix ezobé ba menebi que nangola nzambe to sala ka effort ya ko luka ko sala album par la grâce de Dieu. Merci maman. Conférence na biso alelo na ebandeli na sukanango ezali basé na pardon. Ce qui to sali débat ezali parce que ba tant makambo ebimi kaka bino bandeko na biso a média bobengi ngai ebele. Bozaye koluka ngai ebele ya kinaya ko répondre par rapport ya ba makambo ezaki koloba ma obiso nyosto yebi. Alors lokola bozali batu déjà o to sala kana bino musala nakokaki ko yate directement na répondre bon parce que eza lokola balobaka soki omoni soki muntu azoswana na mutu aliboma ye pas comme mutu aliboma na bengi ba peuple de Dieu batama boma te, je m'excuse. Alors na sens mususu na kokolo bela eza que na couple ezalaka soki mobali amati il faut mwasi akita. Soki pe mwasi amati il faut mobali pe asala nini akita. Soki batumi bale ba mati ensemble esalaka bombe. Donc na moment oyo peuple de Dieu bandeko oyo babetsamaki mabaku bazalaki choqué na kokaki te koya na moment wana mbala moko na réagir parce que tolinga to se comprendre te falaki kotika bango mutu na mutu s'exprimer et en même temps aussi nzambe ayebaki le pourquoi est-ce que a permettre tant au nyonso pona yeba nani azanani et puis nani azanani te. Donc c'est un peu ça parce que nazala la confiance à batu tellement et toza biso nyonso to monaki makamndenge lekaki ozomonaki basali ya nzambe bazosala bakomisi yango lokola série bakomi kosala basérie ya baémission. Donc j'étais surpris dans ce sens là. Maintenant nakoki pe koya te na moment bango bazo se satisfaire
bazosala basérie na bango ya baémission wana fallait na tika bango baloba oyo nyonso bakokaki koloba ye après nde naya korépondre na nsima donc na minute wana nasalelaki femme sage parce que mobali azalaki likolo nga mwasi fali nakita natika nanu kanda mobali esila nsima na ya vers mobali nde na présente baexcuse na ngai. Donc voilà raison na ngai vraiment ya monene oyo esali que nasangisa bandeko pour que message ezala dispatché mbala moko ezala te ke naleki na chaîne na ye na lobi naleki na chaîne na ye na lobi naza mpe motu quand même na olemba. Donc c'est un peu ça par rapport à la question nayebi te so na répondre nyonso soki sikoyo ezali na makambo esengeli que lokola conférence boyena je pourrais pas faire ça seul et aussi tandis que baza pe basali nzambe o basoutenaka nga pe ata bomonaka bango na caméra te baza pe basali nzambe o basoutenaka nga pe basoutenir nga pe mingi par rapport à makambo eleki. Donc je pourrais pas venir seul po bango pe baza na makambo ya koloba par rapport kaka ya makambo yo eleki. Donc c'est un peu ça. Neti question opposée nga wana je pense que soki okoko sunga o pandelango comme ça basali ensemble toza to répondre biso nyonso ensemble pour depuis na bande koloba na solo bakanga mo ayebisi mama Jeannette nini encore après mort ya papa na biso Gima watiki biso obi ovita ebele ya kosambela kuke nzambe arépondre nzambe wana arépondre nini papa Gima watiki biso hier awa ndenge 40 jours depuis atiki biso voilà nzambe wana biso so nini et puis ozaki animer l'esprit nini ozala assurer ndenge opesaki biso assurance wana voilà. Merci beaucoup. Moi, c'est le prophète Michel. J'aimerais répondre ceci. Je crois très bien lorsque maman a fait la déclaration, elle avait plutôt engagé le ciel concernant Malobaya Bimisaki. Je ne sais pas ce qui passe que tout dans la web internet, nous cherchons souvent à interpréter les choses. Il avait engagé les ciels. Cela veut dire Moussa n'a pas lobby. Mikambo, sinon, il est d'abord engagé Lola. À lobby, sinon à ma parole, il y a l'obaki. Mais la Bible dit quelque part, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La deuxième des choses, Bible de la même manière que Lola et Kabwani na mabele, de la même manière, ma canisian zambeza au déci à ma pensée na biso. Ça veut dire, na moma wana, Lola et Bakinini, peut-être après 2, 3, 4 jours, notre cher bien-aimé a quitté biso, ou bien, Kokoma et maman a quitté Kokufa. Mais le Seigneur a voulu que Moussani na Ewana a qu'une manière moko, n'engé ya n'engela qui mais rien ne peut nous dire que non, Malobao et maman Lobaki, ne peut-être Zambé Aboyango, ne Moussani Zambaki. Moi je peux dire, l'esprit qui avait animé maman, c'était l'esprit de Dieu. Où il y a l'ancien qui devait pas dans Zambé et le Seigneur avait fait rien que sa volonté. Amen. Bonjour papa. Bonjour à la téléspectateur pour votre occasion de la mission. Et par rapport à ce que la presse, à l'NTV, vous devez commencer l'émission. Alors, préoccupation en avant, question, les alliés voter plus, les à la face en marche parce que l'autre fois, lorsqu'elle a pris le courage, c'est vrai qu'elle n'était pas accompagnée, n'a pas été. Alors, question dans les avis. Tout à l'heure, en parlant, lorsqu'elle a commencé son exposé à Logi, il a eu le temps d'observer ce qui s'est passé. Tout autour de la propos ouvrier, à Misaki, il va qu'on agit à payer beaucoup. Tout à l'heure, c'est un temps de dire à qui c'est sous-sous. Et maintenant, on agit précieux. Tout le monde, après vous exposer à Logi Nasuka, à Séni pardon. Je voudrais connaître une fois de plus le pardon pour Azali Kossé. Azali. Reconnaissant que Malobaloba qui m'a engagé mon coup, ou le pardon, par rapport il y a Oyo, Aloba qui n'a pas un zab alors qu'ils ont été, il y a un monde à reconnaître et à s'impliquer pardon.
Au début, quand même, toujours qu'il y a pardon par rapport à qu'est-ce qu'il a fait pour demander pardon. Parce que pardon, pour dire, il faut qu'on doit reconnaître réellement qu'il y a ça là qui m'a bêté. Ceux qui m'ont pas reconnaître qu'il y a ça là qui m'a bêté, je ne vois même pas pourquoi c'est s'il n'y a pas. On a une question, on a deux questions. Est-ce que je peux d'abord répondre avant que vous continuiez, si c'est possible? Dieu, ezali, pas parce que naloba ki soki papa na biso ki Mario akufi ngai naza mosali ya Nzambe te, non. Mais pardon na ngai nazo senga parce que nalobaki nazongi mokili. Donc juste quand na parti wana. Juste na parti wana. Parce que les enfants de Dieu ont été touchés. Basimba maki ba oyo balingaka musala ya Nzambe nde bamonaka na sala ya musala ya Nzambe. Ba oyo bazomona ndenge nazo se battre pona bilenge basi lokola ngai babima. Ba oyo bazomona ba misala tozo sala ya kinzwanga nazokende ba village construction ainsi de suite bobimi na balabala évangélisation ba maman ba papa ba yaya ba leki bandeko. Alors les bandeko sala bango passer parce que ba omona mosala o tozo sala bandeko bazo bongwana. Et puis kokoma kino na village esika oyo wapi ba pasteur ya minene o bazana ba mbongo bazana ba pasteur pe belé ba pasteur adjoint ba ko tinda ba kendo sala ba mission bazo koma bisika wana te que non ba chef coutumier azala toucher ba te ya chef coutumier sango malam pour que a se repentir bazo sala ngote. Mais par la grâce de Dieu biso to komiti wana et to teili lo banzambe kana mukie oto yebi et chef coutumier simba mi pe abongoli motema. Parce que bana na Nzambe batali musala nyonso nazo sala wana. Ya lelo na lobaki non soki eloko bo islami te ngai nazongi mokili. Donc bazala ki toucher nango. Ya lobaki la sœur Jeannette okoki ostikate. Okoki kozongate parce que nazali lokola monto azo pasola nzela en disant to loba la vérité na miso bandeko nyonso bino nyonso boza témoin boza bandeko média bo sala musana bino na génération na biso ya lelo eza ko s'inventer avec toute l'humilité la génération na biso ya lelo ya mo ya lelo je suis la seule fille oyo azotelema mwana mwasi azotelema avec courage avec audace ya makambo musala Nzambe boyebi nde na bafinga ngai ba papa eki bazana ba papa Yves oto banana ba musala Nzambe bato bazofinga ngai nazozala emilie bazoloba de n'importe quoi mais natika kite na se focaliser ki na mama Nzambe na baki na kosala na etala vie na ngai pona mama Nzambe et na continuer qui marche na ngai peu importe ben jure et lelo biso nyonso to mona ndenge ezopesa ba résultat na sima mkongo na ngai tozomona ngo. Alors nazali mwana mwasi oyo azwaki courage wana parce que batala mwana mwasi yango na musala nyonso asali aya koloba tout d'un coup que azonga lisusu donc bazalaki choqué na chokaki bango. Voilà pourquoi je m'excuse pour ça. Okay. Merci beaucoup prophétesse Jeannette. Tout ce qui s'est passé tout autour de nous pour Kindaki, j'aurais appris que c'était le monde qui a mon autre. C'est l'orientation qui est pas exacte. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé réellement? On ne se trompe pas qu'il y a un message à cible. Il y a un message qu'on nous a appelé ça pourquoi vous interprétez à monter pour que vous tombez sur le pasteur Guy Mario ou bien et ça là qui au moment le monde de la montazobé là aïbana qui s'acquiert il y a moi yomo par sentiment n'a pas courage parce que vous avez quand même courage yomo c'est décidé qu'il m'a envoyé une de faire tout y va parce que mais va pour la tête qu'est-ce que c'était quoi au juste. Merci beaucoup. Papa Alain, au Kanakinga Lelo. Franchement, question yo. Naïbi que papa Eki Bumba, aza journaliste. Mais non, linga question to répondre à mon angai na ye. Po ye mutazo mema mukumba makambo nyonso, ye mutaza en tête. Ya makambo yo. Je pense que papa Alain a habité sur la satisfait pour olinga na répondre à ma question. Mais ngana osenga to répondre on a papa Eki. Pour papa Eki ayebi soki ngana yebaki papa wana toté.
ayebi soki nga nayebaki nouvelle wana to te. Nga nayebaki nouvelle wana te. Nalamuki na en fait na butu na lali nzamba azolakisa nga makambo nyonso wana mpona ozala tuku kokende mosika te. Alors tant nalamuki na tongo nazalaki déjà na programme ya émission na papa ekibumba. Tant nakomi na plateau na ye nakutaki frère moko azalaki wana na bandeko mosusu bazalaki wana. Je pense bazali kolobela nayebi susu te ezaki makambo nini. Ok. Maintenant tant bazolobela makambo mama Shako nde du coup comment likanisi wana ya makambo na monaki na butu ezongelinga. Na bantu beta lisolo na bi papa na lotindo to bazolakisa ngai bazoyebisa nga d'abord que nakende kobondela mpona moto oyo aza mwana mobali akokufa na nsima ya ndeko moko ya théâtre auta ekokufa ezalaki nani ndeko na biso moko ya théâtre papa Dadi Kitambala yenda akufaki ya suka. Ok bazolakisa ngai que nani bazolakisa ngai ke akokufa après Dadi Kitambala et puis mutongo azalaki mwana mobali. Mais non tant on a bandi ko expliquer son joana ndenge ezalaki na mutu na monaki. Donc ozomona ke na kati ya ndoto bazolakisa akufa après Dadi Kitambala. Or Dadi Kitambala ya mutu wana alobi Nzambe atindi mosali na ye aya ko prier pour na ye. Donc na vision na koti na bandi ko prier pour na papa wana asi akufaki. Donc na bandi ko prier pour na ye nde aye ko zongisa souffle. Alors donc na bandi ko expliquer papa eki nga na zoloba papa eki na mona ki asimbi téléphone. Je ne savais pas que azoluka image wana na kanisa peut-être azo chatter na ye. Ndaye ko bimisa image alobi mama tala image oyoyo. Tant na mon image wana na gangi mbala moko na lobi exactement mutu na monaki na songe na ngai yeyo. Après natuni papa eki azalaka wapi ndeko oyo. Nga lobi papa eki il faut tout ça la programme to kendeko na koma kuna na bondela pona ye. Parce que nazoba message à lolengo ebele et que batu bakufa ebele à cause ya namoni message na keite pona ko bondela na bengite pona ko yebisa mutu wana batu bakufa ebele. Y compris na mama na ngai moko. Donc natikala déjà na somo wana ya koloba ke soki na moni message pona mutu nzamba tindi ngai ezala ekozala obstacle na ko préférer na kende na sala o nzamba tindi nga et puis na zonga mais au moins na sali volonté ya nzambe. Tant na sololi na papa eki esili na ndenge to sali émission na biso ti esili tant to sili si émission. Pourquoi nazwaki makasi ya kokende le même jour wana na ndaku ya papa na biso Mario? C'était parce que Nzambe a continué à confirmer ngai le même jour wana na ba message. Message à liboso ezalaki tant on a ebisi papa eki alaxi image ya mi balé tant to silisi émission to bimi nazokota na mutuka mbala moko ndeko mosoza na téléphone a bande ko tala soki na ba Facebook na ye aye komona publication ya papa na biso Mario balakisi akufi. Et ça la yenga ekutu vertige. Papa eki aza témoin azawana. Nde ayebisinga lobi non maman kozala paniquer te zelana nto benga na benga mwasi na ye. To tuna soki message eza vrai ou faux. Alors nde papa eki ko benga maman na biso. Tango ayebisi ke non eza message ya lokuta na yebisi papa eki non oyo eza déjà message. Donc Nzambe azolobela ngai so na wumeli na tarder to ko risquer na ko risquer na ko ya lisusu na même situation
ya makambo esalama liboso na vie na ngai ya ke nzambe apesi nga message na ke no prier pour na mutu wana na kete et mutu wana kufika apo. Donc nzambe apesa nga message na bondela pour na mama na benga mama na ngai asalaka nini AVC na benga na distance nzambe bisi ngai na bondela pour na ye na yebisa ye a confesser mais nazali na kobanga. Alors maman nanga moko akufa et nde na yebisa papa ki nga habité il faut tokoma wana na prier pour na ye lokola na moni déjà ba message ya makambo akufa oyo na jour wana ndenge toaki kokende tokomiti na ndako ya papa. Alors tant tokomi cela ne veut pas dire que ndenge bomona ki na ba image ndenge batobele balobaki non bokomi eza lokola mutuka olamuki na tongo o démarrer mutuka o chauffer mutuka na auto koti mba moko démarrer quand vous simindelo okende. Non 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 bozala kité bokoki oloba makambo boyebi te et puis boza ko affirmer yango ce n'est pas bien. Tant tokomi to bondeli to silisi prière na biso to exhorter après avoir exhorté ndé na bandi ko prier pour na papa na salaki ba déclaration wana na bonzoto te parce que makambo nzambe makambo musala nzambe mutu moko te a proclama kalobi ngai nde na okende boye kosala service oyo so na komi wana na kote ya verboye. Oui, c'est vrai que ba prédication to préparaka yango mais makambo to yaka koloba na kati ya prédication ou ba déclaration to yaka kosala ezalaka na moment wana Saint-Esprit oza animé na Saint-Esprit azo tia maloba na kati na onde bandi ko déclarer maloba soki oza na foi parce que Bible ezoloba la foi est une ferme assurance. Muto aza na foi aza na makoki ya koyebisa montagne longwa a kende de l'autre côté parce que oza na foi niveau ya foi ya bato ekeseni na yaki te pona yebisa na loba na caméra que papa eki soki na loba ki papa eki azwanga parce que na tchaki nzambe à l'épreuve ya loba ke na yebi naza na foi naza na confiance ya nzambe oyo na bondelaka. Et puis oyo nzambe oyo naza na ye na confiance wana azali maître ya temps ya circonstance aza mokeli na nyonso aza likolo ya nyonso to zongoka na angle to zwa kité biso nyonso toyebi ka ya papa Guy Mario balobi que ner na ye pasukaki makila ezali kobima na mututu et tout siko lolenge ya niveau ya malade ya bongo okendera kotelema oloba pamba boye soki oza na nzambe te parce que mutu akokangola malade ya bongo ezaka nzambe mutu akostope hémorragie wana ezaka nzambe mutu akoki kogangela oyo mbonge etosa ye mipepe tosaka ye ezaka nzambe. Donc nazalaki na foi na nzambe oyo abengi nga ti lelo foi wana ezali ce n'est pas que sili non foi ezali nazalaki na foi na lobaki avec conviction peut-être ma paix ezali que tant on a qui koloba na zongeli moki mais pour la foi pour na makam na lobaki j'étais animé par l'esprit de Dieu. Donc bref les hommes de Dieu qui sont là ceux qui ont dit qu'il y a quelque chose que tu peux ajouter ou bah qu'ici on ne posera pas la question à une autre personne. La question tout va poser des alors elle peut intervenir mais ceux qui payent des mots et les qui ont tout intervenir en prière autre chose. C'est lui qui pose la question. Si tu ne te sens pas vraiment satisfait, nous avons un autre tout pour les gars, pour les gars, pour investissement. Donc, quand on répond, chaque qui doit poser des questions à sa. Dès qu'on a vu ça, qui m'a razaki et moko, Azala qui a accompagné, dans la salle embêtée. Moi, je voulais dire pourquoi tu as accompagné. Vous savez, et pas n'abisso, pas chrétien, et il y a qui est à la perte mondaine. Il y a qu'on perd les servantes avec toute l'onction qu'elle a et la génération tout ça parce que tout ça va s'aller en Zambie s'il y a des autres alors ce comment je dois accompagner c'est pour expliquer que tout le monde qui est en perte s'il y a des hommes des dieux les gars qui dans les médias
basali ba émission na bango ba traiter ke lolenge nyonso ba ko traiter. Mais pour nous tokolo bake na makambo nyonso eleki ba déclaration to asalaki na ndenga kendaki kuna c'était Dieu. Je pense que chose qui nous a metté à koka qui peut kolbisa makolo te akoma kuna. Biso tokolo bake nous savons dans le monde où il y a beaucoup de choses où il s'est passé. Mais pour un servant de Dieu, Azala qui inspire dans Nzambe. N'est-ce pas qu'il y a des hommes de Dieu? Moussa Nzambe mon côté. Oui, question il y a mis ça tout au lobby que na lobby na génération oyo na lobby que nazali ngai moko oyo wapi nazali na telemi avec courage pour mosala mosala nzambe. Mais or misusu pe bazali na bolili bazosala pe mosala nzambe. Oui, c'est vrai. Au lobby à solo papa eki okosite. Ce qui n'a lobby que na telemi nazali ngai moko na sens wana eza que pour na bimi na lumière pour na bimi parce que ce qui na bima kité et que makambo ya Guimard na kene ko bondela pona ye lelo to linga to se retrouver te na ba caméra liboso ko luka peut-être ko répondre et linga le kanamo dans le calme ndenge makambo susu ba pasteur ebele naza muta liboso te oyo nasali erreur na kati ya parcours ministériel. Donc ezana ba pasteur ebele ba prophétesse ebele ba sala nzambe ebele mosala nzambe nyonso oya bengami na nzambe. Bible elobi tozala ba imitateur na ye donc totambola na nzela ya nzambe. Nzambe ye moko azala humilié biso pe il faut accepter humiliation. Parce que humiliation est un boulard de père na élévation. Donc, ce qui est l'eau oyo, ndenge ba oyo bazolo ba kenaza humilié, ba oyo bazolo ba kenzamba boa kisie, ezolo ba ma parce que naza ya média. Donc, ce qui na lobeli kozala ngai moko eza na sens wana. Pardon, tous ont na sens wana, tous ont na sens mususu te. Potoza ebele nga moko na yambaka ba appel ya bandeko na nga basi baza baza partout na diaspora ya génération na nga o nzamba azolo salela azolobela nzambe azo visiter bango azo utiliser bango puissamment plus que ngai maintenant nazolobela boye maintenant nzamba azo utiliser bango azolobela bango ezala toujours na mutu oyoyo a pasola kanzela pour misusu basanini babaleka. Donc tant on a lobeleli na sens wana eza que nazali fi oyo mwana mwasi oyo elenge oyo wapi tant on a bimi na média batu bazali ko traiter nga na bandenge na bango prophétesse akanga basuki prophétesse azocha ba coupe d'oreille prophétesse na lakisi batu ke non musala nzambe elingi oloba te ke non. Il faut osala soki ndenge nini te nzamba bengi ngai nde nazali na ozala hypocrite te nzambe aponanga ndenge nazali nazosala mosala na ye ndenge abengelinga ntango naboyaki nazonga nasala makolo nzambe nayebisi na osala mosala yango te parce que tala ndenge bato bazoloba sur ngai
agangela ngai bisinga telema kende kusala musala na tindio. Peut-être bato bazomona nga na caméra baomona ngai nde ba as prophétesse a tie maquillage ta mususu ezalaki plus que oyo na si bozotala ba image bozomona ba image ya ba photo na nga kala bomona ke nazali ko se maquiller pas possible. Or Nzambe ayebi que mwana na ye aza brisé, mais bato bazotala nga lelo baomona ke naza brisé te po amoni nga na tie crayon oyo, mais peut-être crayon oyo Nzambe alingelaki nga na tika Nzambe ayebi ke na tiki yango. Donc oyo lelo eza nango eloko te parce que tozobondela Nzambe na benga kenza aza Nzambe inachevé te. Donc so abandi likambo na ye akoma nango ti na suka. Et lokola pe na ngolu ya Nzambe a permettre tout mona go faire visiter biso enfer séjour de mort. Tout mona batoyo akangaka kitambala na mutu achaka maquillage te asala nini te mais okuta nini na enfer. Ozumi tu nazo sala nini awa. Mais mokili yango eza compliqué Nzambe. Donc nous vivons par la grâce. Et question ya liboso papa eki alobaki. Ah ok, suivi, merci. Suivi ce qui est zalaki. Ouais. C'est vrai que tant que ça on sala Nzambe, mutuna mutazana ndenge na ye akoki ko comprendre makamasa. Et puis tant likambo bimaka. Et comme hawa sala ki boye ndenge nini? Fala kende nango boye. Tant akende ko bonde la fallait suivi ezala. Ozomona. Tant Nzamba pesi au message. Ozotangwa na nzela okutana mutu mo Nzamba lobi bondela pona ye. Obondeli pona ye c'est fini oleki na onzele sili. Tant Nzamba lobi telema kende tina ndaku na ye. Kende ko bondela. Na sali ona ko sala na ke tina ndaku na ye na ke na sali prière nanga. Et maintenant qu'est-ce qui s'est passé? Papa et qui? Eza question na yo. Et l'on ne s'est passé que to sala prière na ndaku ton hôpital. Papa a fait loi. Je pense que tu as une réponse, merci. Par rapport à suivi, j'ai entendu ici, Monsakoli Alobi, Talpa Omaki, la première des choses, où c'est passé qui va qui n'a pas méprisé arrivé là. La seule. 2. Pour que nous savions à Kota, à Québec, au prier, il a fallu papa qui a la pont. Où il y a Kota, à Boumissa Terrain, pour nous s'appeler à Kota. Alors, ici, moi je crois qu'on ne répond pas à tout ce que la prophétesse a fait, mais nous répondons à l'Église. C'est l'Église qui est choquée. C'est l'Église qui est touchée. Et il y a des hommes de Dieu qui font des lives, qui font des directs, parler, dire, pour le sport. Et puis, ce qui est pour la ligne. Parce que, tous ont dit, mais la ministère, il y a moi aussi. Nous savons que la femme a le droit d'exercer le ministère. Parce que la Katia Nzambe, l'apôtre Paul dit, mon bali Azade, moi si Azade. Tant que ça a continué à prier, à saliba, oracle, à déclarer. La prophétesse a dit qu'elle a reçu un message. C'est un message prophétique. Alors, le message prophétique, il y a la prophétesse. Et ici devant, il y a l'accomplissement de ce que la prophétesse a déclaré. Mais la katikati, il y a un message, puis il y a accomplissement. Il y a un temps qui est à l'intérieur. Okay. Or, il y a ce que nous devons savoir. Par règle, la première des choses, après que nous savons position, il y a des bota des alaki nini et pas un Nzambe. La Bible dit
Arrive-t-il un malheur dans la vie d'un homme sans que Dieu soit l'auteur? Ce qui te reçoit le sang, parce que papa qui va avoir et comme problème, c'est que nous voulons dire que la servante est à l'auteur de sa mort. Là, moi, je dirais non. Et j'en finirai pour la couchiter. Lobiko eza na banzela mibale. Nzambe abikisaka nzoto, pe Nzambe abikisaka molimo. Nous savons ici, ce balobi moto akufi, on dit il a rendu l'âme. À la croix, Jésus dit, Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains. Question là-bas, il est sur des observations. Il n'y a pas de la conférence, d'ailleurs, maman a le dit, la conférence est retournée autour du pardon. En français, on dit qui s'excuse s'accuse. Est-ce que vous avez reconnaître que ça qui m'a dit quelque part et on sait un pardon? Tout les autres. Deuxième question, c'est par rapport à Yomo, au ministère. Et voilà, on voit, il y a un côté là. Je crois que ma côté là. Est-ce que Yomo, vous voyez, il faut déterminer le ministère pour dire, est-ce qu'ils ont à peine donc de vocation? Je crois qu'il y a éclairci partout sur toutes les rumeurs aux émotions. Déjà, tu répondais à Kinango, mais on dirait que tu vas répondre à Nango deuxième fois. Tu répondais à Kikoloba que c'est vrai, oui, nous allons reconnaître que dans le bas qui m'a bé, nous avons mokili, place one. Papa est satisfait. En fait, déjà sur les propos, il y a besoin de ramasser la mobilité. Déjà sur la déclaration à guérison sur l'homme de Dieu. Est-ce que ça qui m'a bêté mal? Non, déclaration à ça qui m'a bêté. Parce que vous posez question, il y a pourquoi pardon? Le pourquoi il y a pardon dans Ngaï. Mais il y a déclaration. Parce que déclaration, qui n'a pas foi dans Zambé. Ndenge papa tu peux expliquer tout à l'heure, biso toujours dans l'amour charnel, toujours dans l'amour charnellement, parce que tu es belé na biso, baso mona makam na bonzoto. Or Bible en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Mais pas de molim on va comprendre que non. Et singela qui mosale nzamba leka abonde la bona papa pour que molim on aille et ça la sauver quelque part. Peut-être dans la prison moko na minute wana zalaki na moment ya nini azaki na moment na makasi ya kobondela te ou na moment wana azaki pe na besoin ya soutien à prière parce que même nous autres on a ezaki affaibli mais molimo na ye ezalaki na ko intercéder mais il avait aussi besoin de nous. Alors le Saint-Esprit azaka songi ndakebe ko simba basale ya Nzambe pour que tout y a tout soutenir ensemble spirituellement la prière. Donc c'est un peu ça. Merci. Je suis d'abord chrétien. Je sais que Dieu ne joue jamais. Dieu n'a jamais échoué et il n'échouera jamais. Donc, en tant qu'homme de l'esprit que vous êtes, Nzambe azala na condition omnipotent omniprésent. Que vous est-il arrivé pour commencer à niveau ya kopesa prophétie, ton message, et puis message wana eza na échec. Et puis deuxième question, que tirez-vous après cet échec? Une leçon qui est faite sur l'échec ou sur le message. Parce que le gars a une leçon, les allants un message pour le gars, on fait ça, on fait des mamans, est-ce que, et donc on suit le message pour le message qui est pour qui ça nous dit. Question à l'émotion, c'est là qui Dieu n'a jamais échoué, peut avoir échoué à jamais. Et puis à la commission, on nous présente pour le prétend.
lobeli mambo molimo. Siko ato so la mambo molimo. Bongo na pesi nzambe merci pour lobi que oza muta molimo, oza mwana na nzambe. Siko neto so la mambo molimo. Oko laksanga ba preuve oyo moni na molimo ndenge message, ndenge prière wana échoué. Vous avez bien précisé en tant que OK. La amabilité, donc les possibilités de répondre à la question parce que le message que vous avez pas. OK. Likambo etali échec ou message échoué dans le c'est faux et archi faux. Parce que au lobby que Nzambe azali alpha p oméga. Mais la minute où makambo est salami tozana point tozana alpha, tozana Emmanuel ben tozana oméga. Te non tokomi na oméga te, tozana na alpha, n'est-ce pas? Parce que ça makambo est salami. Oye ko mangai na yo lobby to yebi angote. Oyo Nzamba préparer lobby to yebi angopete. Alors, nous sommes en à Salaka et ça va pour tirer gloire naïe. Alléluia. Et ça pour tirer gloire naïe. Tout ce quand Nzambe de le Nzambe na biso il est le Dieu amour. Donc na ki amour naïe à Salaka nyonso na bolingo. Nzamba Salaka na makambo mutaro lo bateke Nzambe nda salinga boy. Mais Nzambe muta salio. Ce qui Nzamba permetta que na famille ya Job va perdre mais ba yebi que non Job aza camarade ya Nzambe. Ba yebi que Job aza camarade ya Nzambe. Ayebi que ndenga permettre que nani Lazare. Ba yebi que ndenge Nzamba permettre que Lazare akufa. Famille ya Lazare ekoloba de n'importe quoi. Mais andimi que Lazare akufa. Famille ba loba de n'importe quoi au boloba. Mais wana ezaki kaka ba yebaki Nzambe na ki alpha na ye. Et tant que vous avez à Lazare a profité. Et pendant que dans le moment où vous avez baleli, batu makele la yete, masta na ye, tout le babou, mutu na ye, pena, tout le babou. Mais a yete n'engeni batu nyonso bakoka koya mais yete, n'est-ce pas? Batu baoloba. Prophète Jeannette a appelé ça un message à Salah pour ainsi de suite. Mais n'engeni nzamba répondre de qui vous dit que le Seigneur n'a pas répondu? Parce que les hommes ont un spirituel. Et quand le Seigneur est venu, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur attendait d'abord que Lazare a pour la alumba solo. Na famille na o babande ko juger Christ na ndenge na bango. Bazu bango mutu balinga ki Lazare me. Ben ba ke ko tika e place o mutu akoke ko kusana te. Place o mutu akoke ko zala te. Ndena moment wana ce que Christ a qui pour manifester gloire na ye. Si le Seigneur veut élever quelqu'un, alinga kanano kolumbisa mutu wana. Il faut alumbisa onano ayini sona batu balo babilobe la bandindi baya ba mata ba sala makelele soki ba silisi ko sala makelele na bango poli otika liyo ngosa mutu ndenzamba eko manifester gloire na ye. Voilà pourquoi je vous dis que to komina na étape ya omega ya Nzambe te tozana na alpha donc Nzamba za na ndenge na ye atretaka makam na ye. Donc je peux donner un autre exemple. Il y a Pierre na kati ya ba Pierre au bazovanda na Christ ba disciple à Jésus. Yesu ebisi ba ngo matana ba bo précipiter nga nazo avancer nazo ya vers bino. Mais pendant que bazaki na kati ya mai bango moto ba ebi Yesu koleka nanga na yo tozo tanga kombo Yesu a ko ba vanda na ba oyebi soki to mona ye azalaki boy même c'est qui na image à moun mais ba détailler Yesu bien koleka nga na yo. Mais ba moni Nzambe na musika ba ko prendre ce temps, je sais que vous avez de la matière. Mais ici, nous sommes devant la presse. Ce ne sont pas les gens qui sont venus à l'église. Voilà, ils ont besoin juste de la réponse. Et soyez bref, parce que ceux qui te bandit à étaler ma passage biblique, c'est fini, on fait un séminaire. Cependant, ce n'est pas un séminaire. Donc, soyez un peu bref, même chose déjà. On voit déjà que la lumière est déjà là. Et autre chose que je voulais demander aussi, terre n'était pas trop spirituel. Quand on a recevoir à un niveau naïf, des fois, quand on a une caprice spirituelle, il y a des autres qui vont rester dans l'attitude de incompréhension. Vous voyez, c'est un peu d'être un peu aussi terre à terre pour que tout ce qu'on a fait va se retrouver. Parce que le conférence de presse, les années ne vont pas comprendre. C'est pour regarder tout ce monde.
Ceux qui vont tous compris, après, les gens n'ont pas compris, c'est une peine perdue. Voilà, donc on passe à une autre question, qui aborde dernière question. Après lui, il y a une question, après qui veut deux. Voilà, il y a deux questions. Après, on va voir comment on se fait. Bonjour papa. Bonjour maman. Bonjour papa. La première question, madame, je vais s'adresser au Congo, maman, Thérèse et Jeannette. Depuis tout à l'heure, quand on a l'intervention, il y a un serviteur de Dieu, c'est comme si il répondait à ma question, eux, aux rumeurs, ou dans ma campagne, ma serviteur de Dieu, ma salaki, dans ma télévision. Par rapport à la compréhension, c'est comme s'ils sont en train de répondre à ma douane. Mais tout au début, lorsque vous avez commencé votre point de presse, le bac était naïe à pour se justifier. Naïe à pour la commune qui dit ça. Et pas y a pas dans l'examen. Oyo, ba betisama qui li babu pour que n'a senga pardon. Mais pour la nda bango koloba est-ce que vous aussi soki nazaka na posa ya vie na nga kala ndenge natika yango, je pense que eza pratiquement impossible napesaka ba témoignage nalobaka sur vie wana ya kala ndenge ezalaki mabe, nalakisa bana na nzambe ke bokoki kosala yango te, bilenge nabenga bilenge basi boya tosalela nzambe botala makambo na bandaki kosala ndenge ezalaki boye. Je pense pas que je pourrais dire ça parce que Bible ezoloba soki balobi bayebisa bino makambo basalaka na kuku bokosala nini, bokosepela na bango te. Donc soki eza ke na bomba yango te, soki eza so makambo ya kuku te komi makambo ya pole. Donc mutu aza na pole aza mutu azotambola na nzambe, mutu aza na pole aza mutu azotambola na kati ya lumière. Comment est-ce que nga mutu nazotambola na pole naza na kati ya lumière naobimisa makambo na sala na molili na osepelation na makambo kala? Non. Moi je pense que peut-être question wana avant de poser yango fallait que tout na est-ce que prophétesse Jeannette a monté yebié, est-ce que azanani, mais je pense pas que non tout na prophétesse Jeannette azanani pour vie na ngai ezala étalé pour la gloire de Dieu. Donc réponse wana na répondre bongo. Et puis pour la question ya liboso tout na ki pour na basale ensemble olobi que na ebandeli na lobaki na début pe na suka toza basé na pardon, toye ko se justifier de, oui c'est vrai, toye ko se justifier de, mais toye pour na ko éclaircir et puis ko senga pardon. Donc éclaircissement et puis likolo na mo pardon, na se na mo pe pardon. Donc ce qui va sale ensemble bazo répondre wana ezali penser na yo tokoki jamais kopekisa yo penser na yo ndenge ozo penser malam. OK? Maintenant après opération, docteur alobi lokola nanu, excusez, veuillez m'excuser partout, lokola nanu mwana na bino asali gaz te amela mai te achape loko te na monoko. OK? Soki asali gaz pe ameli mai so asali gaz nde bokopesa ye eloko ya kolia to mai ya komela. Docteur asilisi abimi akei. OK? Maintenant tant docteur akei ba kolo mwana ou mama ya mwana oya tikali na mwana na ina mbeto hôpital. Tant bayebisaki nani docteur ayebisaki bango bayokaki no soki mwana bandi ko déranger mama nga mai posa mai pesanga ka mai na okoka te mama zui, est-ce que sika docteur azali il faut aya akoma garde malade ya mwana wana po ba melise mai te. Tant bazui mama zui mai apesi mwana na ya meli. Problème à docteur ezali ni wana. Je suis en train de comprendre qu'est-ce qui s'est passé parce que c'est avec précision que la prophétesse nous a précisé vraiment que si c'est un ouvert, moi je vais laisser et je vais montrer la ensemble. D'abord, si c'était une déclaration, il y a une personne dans la Bible qui a fait de telles déclarations pour la prophétesse. Si les hommes de Dieu sont là, ils vont se rappeler de Moïse. Dieu prend la décision d'exterminer le peuple d'Israël. Mais Moïse prend la même décision que le prophétesse. Il dit, si tu oses détruire ce peuple, allez écrire mon nom dans le livre de vie. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Dieu s'est répondu de sa décision. Il a
ne peut pas perdre Moïse parce que c'est ancré entre Dieu et il a affaire de Dieu. Alors si c'était en réalité papa bozali moko salete yo na ngai tokoma moko nazala mokanda yokoma makomi na luyembo na nga bato basuwa bomo nga biloko yo nde mungwa yopesanga saveur yo osiyanga rivière papa inondinga aikoni yo moto papa pelisanga ozamai neve na pusa papa sulajenga mwana mpate Alléluia nzambe na pomo pembo nanga
toi, Seigneur. Ngai na ye kotombola kiti ya bokonzi ye. Ngai na ye kotombola kone na lola ye. Rabi ye, lipasa na nkembo ye. Ata makasi esili ye, papa. Yo nde opesaka nga makasi. Ngai nasala na kasi nelanga na yo we. Yo nde opesaka nga bilei ya moli mokolo e. Ya mosunyeza ya bamba e. Ya molimo yango babengili lobana yo shila e. Bomikisisa lelo yo nzamba tombola bino. Yawe na bala ya maye lipasa na nkembo e. Rabi e. Nzeta mobeseka ukakase. Elike ya basantu kolo e. Sunga Africa Food Papa Moko Sungako Pasteur Simon IPPDA Sunga Fernanga Nathalie Naye Kotombola Comme na kit na boko. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore comme il y a 100 périques, il faut s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.